il faut qu'on étouffe Kasavubu, il faut qu'on étouffe Mbuta Lumumba. Ah, le col mokolo indépendance, Mbuta Kasa, Andimi. Nano roi Bodo Kumisi Makambunaye, Mbuta Kasa lobi matondo, ndenge tokomi, Netenyango, Mbuta Lumumba, ya yena, kolobaite. Il faut que Makambo kata na kaka lelo c'est ndela sepelite alors atomboki et na kata ko tomboka na ye e bongisa mi ke faut baboma Mbuta Lumumba. Mission ya mundele ezali ko zongisa bino na kati ya nkutu na kati ya saki na bokoki ko bimate. Alors il faut qu'on bande Mbuta Lumumba, bah étouffer Mbuta Lumumba. Mais pour nous étouffer, juste après le 30 juin, le 11 juillet, sécession katangaise, commandité peut diriger la Belge. Tchomba sali sécession. Sécession Kasayen et Landé. Donc, Kasavubu na Mbuta Lumumba, donc Mbuta Kasa Mbuta Lumumba, bazana difficulté, ya ko diriger. Parce que koti babomi Mbuta Lumumba histoire toyebi sikoyo Mbuta Kasa batikali bango moko po bamosusu wana kombo na bango tika bazala sikoyo Mbuta Kasa tikali ye pe na tour na ye et surtout que azalaki na aile spirituelle occidentale Mbuta Kimbondo Tolini na opesi. Conseil spirituel, faut aller au Vatican. Va diviser ce que abako na biteni na biteni. Bache ba guerre tribale. Bache ba non. Ba guerre ethnique, bitumba partout. Et tant que moni que Congo est vraiment comme qui ingouvernable, il fallait sikoyo Kolongola Mbuta Kasa nde batie Mobutu mutu na bango. Président Kasavubu balongoli en 1965. Mobutu a continué na mission au Mundela pesa kiye ya ko effacer indépendance. Il faut ko effacer batunion sur indépendance. Asali sévère na ko sala impère. Un père pour bien un mouvement populaire de la révolution. Bongo, révolution c'est le Melawan. Mouvement populaire de revers. Les impatients. Mobutu a Bokondi pendant 5 ans. Ils ont mandaté parce que le président Kasavubu a mandaté. Azalaki na mandaté constitution wane lobika ka le président reine mais ne gouverne pas. Le roi reine en Belgique ne gouverne pas. C'est le premier ministre qui gouverne. Ne bongo siko Mbuta Lumumba a préféré azala premier ministre Mbuta Kasa président de la République. C'est donc une logique wana président Kasavubu azo régner le roi. Osomona. Donc le Congo est contenu dans la forme du royaume. Mbuta Lumumba, premier ministre. Mais le Congo qui est 5 ans, de Mobutu Lumumba, bisopé, soldat, pendant 5 ans. Révolution, comparaison. Comme on peut dire qu'il y a 5 ans. Si on a 5 ans, on a une élection, on a un soldat, on a un le quoi de limboni que Mobutu siko le quoi la bomisa comme Mbuta Lumumba a comment qui est impopulaire vous comprenez bongo parce que bateau nyo so bazala qui pour Mbuta Lumumba mouvement na ye et tambola qui presque Congo mobile bien que Nakasai bazala qui contre pe na Katanga mais Mbuta Lumumba la popularité na ye ndenge Mobutu a participé qui na diwa na ye Mobutu a comment qui est impopulaire. Si vous Mobutu continue à il faut récupérer la popularité. Il faut bangisa ba politicien. Nenga ke kosala ba pendaison na kuna nani.
il faut pendre Mokongo na kati, il faut pendre Katange na kati ya Chombe, il faut pendre pe Baswahili na kati. Simanango abandi kokosa batu na kotumba ba drapeau ya ba Belge pour a récupérer Mobutu. Élection ko salema na 70 azaki na deux challengers. Moutakasa na Mbuta Chombe bakoya po ba participer na l'élection. Alors il faut ko écarter bango. Na 69 na avril misi Mbutakasa na même 69 wana Mbuta Chombe. Kasa nani Mobutu se présentant na l'élection yemoko. Nazala ne candidaté. Ezaka ka voté vert na rouge. Si on vote vert, Kimia. On vote rouge, Makila. Batie soda place wana zotala belek. Azotala kunana. Hein? Na irne kuna. Do nengo zoya soda zotala yo. Si on lobi Makila bakangi. Yo ko vote rouge. Si on vote kakani. Vert égale Mobutu. Nengo na boyoka ke ba vote na 99,9. Et ça passe si bande konangai parce que depuis tango wana ti basali un père peuple congolais ayebi lisusu notion d'indépendance te ayebi te indépendance ezali nini ayebi te ti lelo okoki ko présenter notion d'indépendance liboso mutu mundu akoyebisa yo tika mundele soki aza te biso toza te. Si on a mundele na tata mokeli, nani soki azate biso tozate. Bisa tata mokeli. Est-ce que mai to melaka mundele mutasala ngo? Ndunga to liaka mundele mutasala? Ah! Luko bisanga na mundele na bomo ina biso azaka wa. Na micro. Yenge kieno. Na monoko to na micro. Boyoki te. Na écouteur to na matoi. Micro ezaka oye ko sunga yo. Bon, yepe micro soki ba flezate. Mais micro oye ezapa marque européenne te. Eza ba asiatique siko. Passe. Mais système wana sikoyo Mobutu on expliquer bino kolandela ngonga ete Mobutu ntango mundela tiye ezalaki mpona kotufe totalement esprit nyonso ya indépendance bayindo babosani indépendance bakei na un père salongo alinga mosala kokombola kaka babalabala obilanga ekomonana nango te bake kolata na bango babakos bakei na bango kaka kobina jalelo bake kobinela mokonzi matondo. Est-ce que tozwa indépendance mabele oyo eza ya biso soki tozwi mabele tata mokeli apesaki biso eza ya mais ba frontière toza nango eza ya biso te eza ya babelge. Donc lokola etumba 4 janvier baetufaka yango esengeli to continuer na yango wana siko mfumuki mbango tant que tata mokeli na biso bazwaka précaution ete motangisi esengeli asala nini aya atangisa biso nde tokoti neteni wana bandeko na ngai tata mokeli na biso bino bapoliticien bozali mpe basali ya nzambe ti bino bolobaka ya kaisala na kaisala ya nzambe rendre à César ce qui est bino boza ba César azalaka kuna na Rome
César baromain nde bake coloniser Palestine. Biso awa rendre à l'homme blanc ce qui est à lui. Hein? Et rendre à Tata Mokeli ce qui est à Tata Mokeli. Mais ce qui est aux indépendance, vous ne les faisons pas. Alors, il faut que nous homme spirituel, il y a biso, et les politiciens, il y a biso. Il y a homme scientifique, il y a biso. Bango nyos. Kaka na bonzambe moko. Parce que les dirigeants, les scientifiques, les spirituels européens, bango baso baza ko appartenir na spiritualité chrétienne. Bongo. Barabe pe ndenge moko, basiatique pe ndenge moko. Sauf pas ina biso ba yindo, ba scientifique, ba politicien, na ba spirituel, bango nyonso na spiritualité étrangère. Bon to otambola ndenge ni. Développement kozalate parce que si quand tozali bité na problème moko grave. Mokileza na mutation. Afrique a se préparer. Pouvoir diriger les gens en Europe, les autres qui sont nazis. C'est un problème sérieux. Parce que biso to dépenda kana bato mususu. Bisale le na biso uta kana libanda. Précaution ni tozozwa. Ya liboso esengela kinanu toyeba mokili esike komi. To komi nesika nini. Mais pour te yebango, pour te solo lango, il faut te cannabis basso. Il faut te vendre des sikamoko. Ce qui te dit exemple à Congo, les politiciens n'ont pas basé à Kosangana. Basé à Kosangana te. Si on a des désordre politique, tant qu'on est to raisonner, kaka, ate bino bozolia, ate bino, kaka balia kaka. Hein? Mais qu'on lit à mon bolé la nation, il m'a dit kaka. Mais à venir, il y a Afrique, ils ont compté. Et qu'on bande la wab. Ah, on est Congo. Chance, madame. Makila, il y a premier président, Tozanango. Makila, il y a actuel président, Tozanango. Nabonengwa, Nabotata. Simple coïncidence, Omoni, mabongisi ya tata mo. Temps passé na temps présent. Le passé fait le présent fait le futur. Bongo. Baye maleka mazo sala lelo, maya lelo ndeko sala ya lobi. Ndeto sangani sikoyo. Bandeko na ngai. Poto uti kolakisa. Ils ont pu comprendre que l'indépendance est alité, mais situation les aggrave. Total a baraté bonito salaki, mais biso na lelo détail ya molai. Toko pesa yango penza te kolandela pe bangonga, mais toko pesa ba ligne minene loko to pesa teni wana to yesikoyo na mama na ministre ya éducation. Toye na makambo etali éducation. Biso tozali religion africaine. Elingi koloba ete makambo biso toza nango ezali ya biso bayindo. Na logique biso bonzambe o tozali komema bayindo. Ezali kaka bonzambe lié na nature. O esanga bonzambe mona nakate. Mais tozo monele na nini? Na nature na ye. Loi ya complémentarité ndeko sunga biso. Mama ministre na biso ya zuli kabeba ya tata mo. Po atala éducation ya bana. Ndenge nini bana bakozalela. Bana wana bazali tina pona mokili na biso. Toko préparer bango pona bolamu na biso ya lelo na ya lobi. Papa administrateur du territoire na biso. Baye na mabele ya sombololo. Basala mosala na bango toko sunga bango po sombololo ekende liboso bango pe ba marqué tango na bango elingi koloba balongo ke moto oyo azwi libaku po ezangala na ye pe chance na ye bawela na kana moninga te
na mobeko ya tata mokeli basungaka nde moninga na ebonga na ye. Yo sala oyo ya yo lokwa tozali awa nengwa na biso kuna na ministère bango bakoyebisa biso tolingi boye 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 kolandela programme ekowuta na président de la république ekiti epai ya gouverneur. Gouverneur azali représentant ya président de la république bongo na province. Gouvernement national ezali représenté na gouvernement provincial. Donc mai mokonzi mboka pesi kuna ministre ya éducation kuna do ministère ya éducation nationale akokitisa na éducation provinciale bongo. Alors tant toza komona ministre tozali komona président de la république na ministère d'enseignement po makanisi ya mokonzi ya mboka o balingi esalema na mboka yango bango bakotinda moto na moto asala yango. Motangisi nyonso tangisela bana selo bolamu ya Congo pe développement ya Congo bongo programme. Administrateur du territoire azali ko représenter chef de l'État na territoire ya Songololo bongo. Maya kosala euti na président de la république ekiti kuna na gouverneur akiti seli bango. Soki tozotosa bango totosi pe chef de l'État. Soki totosi chef de l'État totosi nzambe na el politique. Omoni pesa tour na bango aza la politicien aza la président. Soki chance nous a monté okokoma te. C'est la réalité. Mais mundela zola ki sabi soni ate ete bongo te mokonzi mboka yo lobane bongo te ote alongwa yokota oza na chance oza na mayela oza. Mais mundele mtala ki sibiso bongo bebisa kaka musala ya ndeko na mundele mteko bebisa biso moninga sali boutique na quartier esa bolamo banani mi abino na quartier moninga sombi voiture na quartier esa bolamo na bino pasi ya butu eye poke na mutuka ya nani. Mais molimo bachena bayindo nini boke ndo yiba bapine soki acheka ka loboko na portière. Mais mokumbi soki azokumba kuchani loboko na portière azo dende na biso chaka biso chena kabiso loboko acheni yango bino to alembi na ya chelo loboko na kaka mutema mabe mundela bebisi. Alors bandeko na ngai bakonzi nyonso même tina niveau ya armée tina la police biso population tozali ba policier en civil ceux qui biso infraction tozo sala mote ba caché kozala. Donc eliko le ba biso population etamboleli na biso policier aza mokengeli na biso azotia biso kaka na bien aza mungune na biso te. Donc moto na moto ni teni na cordonnier pas aza mosadi ya nzambe poto uti kosoka na basende na milangi na bamabaku tozobeta ne nzambe apesi mayele epa cordonnier sala na biso sapato siko cordonnier aza mosala ya nzambe te mena nini na ki cordonnier muta kotongela biso ndako musala ya nzambe to misala ya nzambe baze bele biso nyonso tozali makabo ya tata moke ngai nazali na likabo na ngai ya kotangisa bayi nde wana yanga oyo akokoma président likabo na ye ministre likabo na ye colonel likabo na ye ate nani mutu na mutu bino banso to solola kaka loi ya complémentarité. Nzambe apesi yo mayele osala motuka eza motuka na biso mayele ya nzambe pai na biso bayindi complémentarité kowela ya moninga te kobebisa pe mosala ya moninga
Yangwana na vuva mwa toyembaka toyaka na mokili moto na chance na ye. Olula ya moninga te okobebisa oyo ya yo. Moto abota maka awa na mokili na likabo na ye. Matondo. Ndebongo tokoti na mateya na biso ya éducation. Tozalaka na pasi na motema po système éducatif na biso mundela imposé biso eza pasi évoluer. Pona nini? Na logique ya kotanga tozali na 3 périodes pona kotanga. Mais mwana akolaka na éducation oyo ebandaka na baboti na ye. Sima baboti akolaka na éducation environnementale. Donc mayazo solola na oyazo mona na baninga na ye. Sima kei na école. N'école kuna bazozwa double éducation. Elinkolobani. Éducation o école ezopesa ye. Plus ya baninga lisusu azokutana na bango kuna susu na école. Après akei sikoyo na éducation professionnelle. Esika kokende kosalela misala. Lolenge bazosalela misala na baye bazokutana na bango na maye bazokutana na bango nde sala éducation oyo mutazana. Nzoka siko na kotanga tozalaka nde na 3 étapes normalement. Étape ya liboso na primaire wana ezali baza kopesa yo formation ya ebandeli boyebi pona oyeba mateya na biloko. Mais soki tolongwe wana tolekelaka na cycle d'orientation après tokei na humanité. Na humanité ezali po epesa biso misala. Kuna nde sika professionnalisme ezali. Bapesi biso misala. Na science humanitaire. Soki tolongwe wana toke na université. Na université ezalaka lisusu apprentissage te. Mais ezali ba étude. Na université ezali création. Donc okoti na univers ya création. Yamba bengi université. Bokei kuna pona bokela ba misala. Badona bino esala malheureusement pona biso compilation. Il faut qu'on continue kaka kozala. Et pas ba mindele. Passe. De pasi wana ezosala te lelo ata totangi na balolenge nyonso tozokoka te kokela tozotikala kaka basubordonné ezosala pasi mama ministre provincial ya komona d'abord bato basali ba école na logique nango ezali ba pépinière. Tant que vous avez une école, et que bana wana bozo tangisa, il faut que la compagnie ou bana ba kokende ko sala. Ce qui siko ba compagnie to ba société ezalité bana na ba kokende ko sala ni. Ba ko na chômage. Mais alors qu'il faut pas vivre. On n'a pas vivre ba ko sala ni. Kindumba, moibi, makanisi ya mabe, surtout que l'environnement eza kobeba. Nakobanza makambu ya kotala na mukili oyo eza ya ebele. Poto bongisa. Mibeko esengeli ya sika. Il faut adapter mibeko na réalité na biso. Ya mwana biso en tant que religion, tozo bunda pona yango tiki no tokolonga. Lelo mama ministre na papa ate peba bakambia leta banso peba vutuka banso tozane sengo lelo mesika to komi pona makambo etali éducation pe programme na biso boyokaki biso to bandaki na aile spirituelle oyo to bandako lobela plus religion na religion kuna bato batakisaki biso na ndenge na bango
tant que silisi eteni wana tokoti na elle politique. Elle politique, tozali koloba ke ba politicien na biso te bato babebisaka mboka eza bamindele. Bato basozolaki biso te batiaki biso kaka na ndenge nyonso bakalifiaki. Tant osilisi elle politique tokomi na elle scientifique. Ezali période ya mosala bongo nde tobandi kosatake mpe na bascientifique. Il faut tolongwa kozala baauxiliaire bamindele. Yango wana omoni ntango corona eyaki biso tolobi corona eza punition bamindele. Mpe bascientifique na biso fo basala makasi. Il faut bakela biloko oyo ya biso mpona bolamu na biso. Yango wana na programme na biso tozobunda ndenge tolobi mpo tokende liboso. Bana na biso bazotanga na Kinshasa na eteyelo nengwa mafuta, centre de formation eteyelo nengwa mafuta. Sikoyo tokendeki na Kinshasa kosenga na gouvernement provincial ya Kinshasa po tosala centre oyo tolingi tosala awa na mabele ya Songololo kuna na Kinshasa. Bandimaki mpo bapesa biso esika kasi pasi toza na yango bandeko na ngai nayebi te bon foti te mpo bitumba na biso ebandaki kaka mokolo bapesa ngai kombo. Donc après 3 mois leka bapesi ngai kombo bitumba mpe ebanda wana yango kaka tobundaka ti lelo. Bandeko bakei kuna bake kosala makita po tozwa yango te. Yango wana toyaki awa na mabele ya Songololo Sobanza po tosala centre wana awa. Biso na programme na biso en tant que religion tozali koforme bana na biso na polyvalence parce que tozobunda bitumba mpona kobunda prostitution elongwa na mboka na biso to na bomoi ya bayindo, banditisme, dépravation ba mers. Donc tozobunda po éducation ya malonga ezala na mutu. Mutu alongwa na kimandia sunga ngai salisa nga soko salisi ete okomi mutu mabe. Batu bazakaka na souci abebisa mosala ya moninga. Tozobunda na nyonso en tant que religion to refaire Afrique ya sika oyo ekobandela wana Congo. Moto ya sika pona mokili ya sika. Makambo oyo tovandeli awa lelo na bandi yango kotelema penza boye na 1971. Mais kososola pena te biso bayindo tozosala eloko moko te 69 ntango basalaki foire internationale. Nga na kati classe na ngai na premier CO mpona nini natangi primaire nyonso malamu. Ntango tokekaka na premier CO namoni makambo ya primaire elandi biso kuna. Natuni professeur eye kosala susu nini ya totangaki squelette kuna eye kosala susu nini ya mene squelette ya sika babakisi kaka nini les deux pariétaux, les deux os nasaux mpe na deux frontaliers. Bongo natuni bo soki bolakaka na primaire bongo na biso elingaki esimba te. Na quelle école technique kotala bayaya moko bazako réparer kuna na motuka jeep na tuni bango balakisaka bino mpe ndenge kosala motuka bakatani na kosika kosala motuka bakolakisa biso yango te. Bongo bosalaka nini boyekolaka nini toyekolaka kimécanicien nazongi na classe na temps post récréation esili ta nazongi na bando kanisa siko biso bayindo na baklasse ya boye tokosuka ndenge nini.
mathématique payé, si qu'on a géométrie, professeur Azoé Bisabiso, les bisectrices d'un angle. Ah! Français, on est ma casse. Si on a Nathalie, on a les bisectrices d'un angle. Si on a surtout un professeur, qu'est-ce que cela veut dire, les bisectrices d'un angle? J'ai appris ça comme ça. Ah! Donc, j'ai appris ça comme ça. Donc, j'ai une classe. Et c'est simple. Bi le col a mis balé. Le secteur, donc, angle, ça a deux secteurs. Hein? Si on a eu bien, on a négé là. Si on qui m'a dit que c'est le quoi qu'on est professeur, si on dit qu'on continue la classe. Ah, na zone na ndaku na ebisi papa na dia. Moni papa ngana otanga na masuste. Papa le bi nini na kotanga lisuste. Pona nini? Bo mindele basali fize. Biso ata bouton ata tonga. Siko tata tuninga. Siko yondo ko sana bina ko sala ko posi ni na sala motuka na ngai. Papa le bimosa mayele mingi na classe. Mayele unazana na classe. Kuna na classe bako lakisa na bango biso te ndenge bakela ka biloko. Na okende suste. Papa regretta makasi. Me ba forsa ngana kende classe. Ngana classe nange komaki na luka na sala nde motuka. Soki na bimi na ke classe te na ke ko luka bisale lo na ngayo na ko sale la motuka na nga. Na sali groupe ya babilenge baleki bazalaki na sena nga. Na ebisi bango tokoki ko dépendre na ba parenté foto miboko la kabiso moko il faut tokela biloko na biso tokela makambo na biso tokolata sapatu ya biso tokotambula na mutuka ya biso siko foto vanda mutu na mutu abimisa mayele na ye ah et pas baboti comme problème mouvement wana tobandi ko sambela peko mais ko sambela na biso to sambela nzakomba omoni siko moboti nini akopesa yo mwana na ye yo bando boyisa bana na biso ba classe hein na ndaku na biso moko naza na bitumba me bazobosa na ke na sombeli mama recho naza na premier CO na moi un frère na sombeli mama recho pour mama na ngazolamba na bakoni semeki ayaki na ndako mama na ngazolamba mbula ezonoka milingeke koboma moto ekoteli semeki abimi akepa bavoisin soni ya ndengo mpona sombela mafrigo malgré âge nde bitumba wana tobundaka sango ya mfumuki mbangu bayindo bayeba ifo tobika lokola bato baza kososola mfumuki mbangu te nde wana esengaki na 93 tobimisa sango bokomona foto eza wana baolakisa bino première campagne tosala yango na mesa susi nini nazolinga toyeba lelo. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Donc, ce qui est aux autres, c'est salé là, aux anango. Tout est Afrique qui s'est développée dans la capacité de biso. Et l'intellectuel, il y a une école. Donc, nous avons mayele te. Mayele babota makana na yango. Mais dans l'école, nous avons des connaissances. On va tchéli biso. Ce qui capacité intellectuelle na yo ezate okokoka pe ko mémoriser te to ko yamba te ma yebazo tangisa yo bongo il faut botama na mayele na yo alors tozali pe na mayele ya kokela oyo yo mundela zo pimela biso nde siko makambo erataka na 72 na koti nango na kati ya religion toza ko bunda nde tosali école tozo linga siko centre oyo efungwama
donc bâtiment oyo bokende kovisite makambo ezali awa na Songololo Sobanza awa tozolinga totonga bâtiment mais tofongola nde centre à la polyvalence oyo mwana nesika azala mwasi azala mobali aza na posa ya kosenga te maza na posa ya musala eza wana asali azala mwasi azala mobali baza na bakapasite nyonso ngai natongi ndako epai na biso na age ya 17 ans namonaka ntango botie mobeko ke tina ba 20 ans babengaka yo étudiant tina ba 25 ans mokozala mandia parce que baloba suis encore étudiant alors que tala mandefu na mbange tondo posengaka na banoko na bayaya te kaka ndenge ozokota na puberté déjà esprit na yo si efungwami il faut que la pona biso nde bitumba mpona polyvalence wana esimba bana na biso batangaka na polyvalence na Kinshasa awa toye na Sobanza sikoyo mpo bana na biso baya kosala pratique mpona kosala pratique esengaki lokola tozotonga nde tobengisi tobandaki na bana Songololo pasi na biso eza nini oyo na milelaka ntango nyonso kotonga kaka totongi mir wana mir ngambo ebandi mir ya boye tomona nanu te afo ezalaka bakotisi barebela bazosala baformation militaire na bachar de combat si ekoti kuna ekutu baza finance boye na boye nazoyoka nayebisi bandeko te bovanda kimia lokwa tozosala oyo bazoloba wana te kimia ezala tokende ti toleki na radio tobengisi bandeko ya Songololo boya bandeko ya Songololo mpona biso bana baya bayekola misala ofele soki ayebi mosala akozala bolamu na biso lobi bolamu na biso elingi koloba kaka ntango bana bazolongwa na kimuyibi na bakindumba na depravation bamers bazokomisa mboka kimia mpe bazobunda na développement parce que développement soki mwana na mwana akosalela likabo tata mokili apesa azoluka bolamu ya mboka bolamu na ye bolamu moninga na ye me yango moto ekokumba biso na bolamu bana Songololo baye bapekisi bango kuna boyebi te barwande baza kuna eza fina bongo bango bakotongela mir wana bakoki kozwila wana yo mpe okoki kotonga no mir wana saki moko ya nsima okoki kobimisela 35 bloc me soki obandi kosala yango kaka na moko oza kostoke yango parceke mili brike ekokoka te eza problème ya kozanga mbongo te ezali nde boza na makanisi te baafricain babomi bino makanisi nini batieli bino outi na mosala ozwi mbongo ndenge ozobima oli okuta banke yo okuti nini bar batie na mwana mwasi alati minijipe wana elingi eloba silisa mbongo sopango bwaka me mutu akoekonomize nde akosala makambo bitumba wana tobundi matondo mingi na gouvernement provincial malgré biyoka tobengisi siko bana etelo niongo mafuta baya awa wana kutu nde somo barwande bakoti bayekoyekola kikongo batiango tina bainternet barwande bakoti na Songololo baarme sophistiqué koti na Songololo matondo na gouvernement provincial na gouverneur na biso bamobilizaki ekipe nyonso balobi tokoyoka te kasi tokomona nde bayaki bamonaki balobi matondo bobongisa biteni oyo nanu ya kobongisa oyo tokolimbola ete mama na biso nengwa na biso mpe bandeko
pasi toza na yango incompréhension nde ya bato nde ezonyokola tala lokola lelo misala efale avance tozali na bana na fo balia mpo kolia nanu nde sante mais basi ezali bon biso bana baliaka te bayaki internet te bayaki kosala pratique alors mpo toperdre te tokoki kofuta na biso bamason baferrailleur bato nyonso mais mbongo tozofuta bango bana na biso bazorate nde pratique soko bana songololo balingi kosala te bana ya Kinshasa baya mais bana ya Kinshasa soki baye fo tolesa bango kolia na bango ezokute plus mbongo tokoki kosombela matériel biso bana biso bakoki koliaka te madesu na mbwenge chaque jour biso bana na biso fo balia ndenge balelaka na bandako malgré bamoyen eza te il faut baliaka mpe bafumbwa bambika bawangila pondwa madesu mbisi ngombe mbisi ya kokauka defo mona koza na kati ya ndako mpo makanisi no ezala malamu bana bakotémoigner malgré bato bazosala bachantage exploitation ya bana bazonyokola bana na motema oyo nanyokolisa bana oyo na exploite bango bandeko na ngai quel niveau masumu bana oyo tozolinga basala avenir ya lobi yango tobengaki bino bandeko lelo gouvernement provincial lelo biso bana na biso lokola batangaka il faut topesa bango misala il faut basala pratique na bisalelo nde tosombaki bisalelo ya misala ya badomaine nyonso nde bongo na domaine wana nyonso tosali au moins nanu sur 18 sociétés oyo tosengeli tosala mais tofungoli nanu 5 tobandi na construction oyo ekangi nyonso tozwi transport na transport tozwi mpe société ya automobile donc pour la réparation ya bamituka ndenge ezalaka bagarage ya minene kuna ezotala pneumatique révision moteur biloko nyonso bamateriel nyonso ezali nde yango wana projet oyo toye koprésente bino na gouvernement provincial ezali projet ya kofongola grand centre awa ya formation professionnelle à la polyvalence tokodiki ya gouvernement provincial bokosunga biso na bacondition po tofongola centre awa mais construction bokomona wana ezali lokwa tozwilaki yango autorisation de bâtir po totonga bâtiment mais bâtiment okoki koutilize yango na n'importe quel musala ezaka bongo mais école centre ya formation nde yango wana bana na biso bakoya mpo soki bazoyekola awa soki basilisi boye na fin ya pratique kozonga na Kinshasa soki basilisi nde bakokende stage na basociété oyo tozolinga tofongola to entreprise soki basilisi stage mbala moko bazala engagé donc yango wana na ntango oyo po tomona makambo yango malamu tokɔta deteni yango malamu na kosenga na mama provincial soki ekosepelisa bino bosala nano mwa tour na papa ate na ekipe nyonso tokolikia na kasa ya libengisi oyo bozwaki kolandela ntina ya mokolo ya lelo ya kokundo libongo mibu tuku motoba na 1964 ans ya le 4 janvier 59 4 janvier 2023 wapikani biso religion africaine vuvamu totalisi bino oyo tozali pe bamakanisi ya misala toza nango na ntina ya kobatela jeunesse oyo ezalaka avenir ya lobi ya mboka
paix à mabele na biso Afrique. Boti kotala bozongeli biso na kati ya milulu. De wana mama ye bongo mama penza baye tozanga kopesa bango maloba te biso tozalaka ba ingrate boyete en tout cas mama na botosi topesi bino maloba maboko makasi Merci mingi. Nakosenga na bino lelo nayebi que awa tango tokoma kawa ezali likambo ya eza biso baindo. Baindo ingeta. Baindo ingeta. Tozo bunda pona likambo etali biso moko. Boeto boete. Nayebi que tango tokoma kanesika boye ebongi oloba monoko ya mboka boeto boete. Kasi tango nazwaki invitation ekomamaki na monoko ya lopoto. Pote ya solo bamindele bayaki bayekolisaki biso lopoto me balakisaki biso ke lopoto ezali monoko oyo ezali international po biso nyonso tokoka kosolola boeto boete. Yango wana lelo boko souffrir boyo kangai na sala message na ngai na lopoto. Parce que message o ekokende bisika na bisika epai na bipai tina kati ya ba réseaux sociaux et bongo bato bazali na kati ya ba réseaux sociaux ezali bato oyo balobaka mingi lopoto lingala peta mosusu minoko mosusu boyeto boyete. Na kotanga discours na ngasikoyo Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorable députés provinciaux, Excellence Monsieur le gouverneur de province empêché, Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province empêché, Excellence Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les commissaires généraux, Monsieur le chef spirituel de la religion africaine Vuvamu, Messieurs les Banganga Ngunza, les Banganga Ngunza et les chefs religieux. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom du chef de l'exécutif provincial empêché, je cite le docteur Guy Bandundu qui dit: j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en cette journée commémorative du 64e anniversaire des événements du 4 janvier 1964, marquant la lutte pour la souveraineté nationale et internationale de notre chère République démocratique du Congo. Ce jour est celui de souvenir à nos valeureux ancêtres et aux pères fondateurs de la nation congolaise qui, pour les uns, étaient des guides de lumière pour préparer nos esprits vers la voie de l'indépendance totale, qui, pour les autres, étaient les hommes ordinaires dont le sens élevé de la nation les a conduits à sacrifier leur propre vie pour le bien-être de la postérité. Pensez à eux en cette journée de méditation et de recueillement est non seulement pour nous un acte de profonde vénération à l'égard de leurs illustres noms, mais aussi une profession de foi en leurs lumineuses idées afin de pouvoir poursuivre à travers les temps le perfectionnement de l'œuvre grandiose
qu'ils ont institué tout en imitant leur courage, leur sens élevé de l'intérêt général et leurs invincibles déterminations devant les épreuves et les adversités. Simon Kimbangu, Kimpavita, Joseph Kasavubu, Daniel Kanza, Edmond Zezalandu et tant d'autres illuminés daignaient trouver dans ces faibles mots l'expression profonde de notre gratitude. Le sol souillé du sang de nos martyrs qui couvre vos corps ne couvrira jamais vos exploits, dont la résonance traversera les siècles. Certes, la poussière de l'histoire retiendra vos précieuses cendres, mais nous ne laisserons jamais l'oubli engloutir votre heureuse mémoire. Vous demeurez vivants en nous et nous en vous. Aussi, profitons-nous de cette occasion pour reconnaître la clairvoyance de Nesongianzila Fumukusu Kiambi Zalapanda Nangola, chef spirituel, rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine Vuvamu. Vuvamu, qui est la forme abrégée de Vutuka Vana Pambu Vidi. Ce qui veut dire en français, retourne là où tu t'es perdu. Pour l'initiative, combien louable de créer en ce paisible endroit ce grand centre de formation professionnelle à la polyvalence, GCFP en sigle, dont le programme de fonctionnement nous est enfin présenté aujourd'hui afin de dissiper de manière définitive tout malentendu à ce sujet. À vous tous présents en ce lieu consacré à la prière et à l'apprentissage de nos enfants, qui sont la promesse de l'avenir de notre pays, en ce moment où nous nous souvenons de nos morts, victorieux de l'indépendance, de notre nation chérie, puis cette commémoration marquer la cohésion provinciale tant prônée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandundungidi, champion de la matérialisation de la vision du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le Dieu de héros martyrs de notre indépendance protège la République démocratique du Congo, terre bénie, héritage sacré de nos valeureux ancêtres. Matondo mingi. Bandeko na ngai, nasengi bino merci mingi. Merci mingi pona koyamba na bino esika oyo. Pote tango na ye esika oyo. Namoni bolingo oyo bozali kopesa ngai, me ngai moko te me gouvernement provincial mobimba ya Congo central, surtout papa na biso numéro 1, gouverneur na biso docteur Guy Bandundungidi. Nakoloba mingi te, me nakoloba kaka boye. Nauti kosala visite. Namoni lolenge ba initiative ezali ebele euti epai ya papa na biso Mfumu Kusu Songanzila. Yende molakisi nzela. Komo na ngai awa lelo ezambala liboso te, eza deuxième fois nazo yawa. C'est-à-dire nasi na ya na Kinshasa na ba événement kaka lokola lolenge oyo abengisaka nga na kendaka ya au moins 4 ans. Ezalaka na affaires étrangères ebele bazali ya ba reconnaître ngai. Tolobeli makambo le 4 janvier. Le 4 janvier 1959, ezali mokete po ndenge Fumu na biso Nkusu alobi. Okokoma na le 30 juin te soki otangi le 4 janvier te. Pokuna nde makile etangaki. Kuna nde to revendikaki oyo ezalaki ya biso baindo. Tolingaki tolongwa na oyo ezalaki boumbu ya bamindele.
lelo bomoninga na telemiawa nazali koko ya président Kasavubu. Ezali azarte mezali ndenge nzambe abongisaka makambo na ye. Nakokai kozanga événement te pota mona mona ki invitation na lobi il faut na koma. Nakokoma kaka te parce que nazali ministre éducation. Makelele lekana ki ebele awa balobaki que centre ezalaki centre ya mabe. Balobaki ba séquestra ki bana ba mineur bazali awa. Nazali non seulement ministre éducation mais nazali pe ministre ya genre et famille. Nazali na 3 casquettes na kati ya ministère nanga. Nazali pe ministre à portefeuille. Merci. Il fallait na ya na mona makambo ezali koleka nawa parce que tango nazalaki na mobembo nazalaki te équipe nanga yaki awa bazali awa bayaki po baya kosala ba enquête na ministre na biso ya justice makambo ya mabe ezalaki mingi awa belelo na lobi na sukoli maloba wana po yango tenga na kuti awa. Nakuti banguna awate, nakuti banguna ya mboka awate, nakuti quelconque centre de formation ya ba lolenge ya ba totoli kotanga ba kombote bengi ba sala mboka mabe, nakuti awate nakuti bana mboka. Nakuti bana songololo pe o bauti na Kinshasa pe bauti lolenge pa enebele. Na sepeli makasi pona komema sango e pa numéro 1 ya province. Na koyebisa ye que voilà makambo na ke kokuta kuna tala ndenge ba initiative ezali tala ba projet et puis atinda kinga na spécialement pona ngo alobaki kende sala musala na o mais représenter pengai. Na ko sala e rapport pe na banza kotika binote bomoninga bomoniye. Boye bibino moko kaza mwana songololo si je me trompe pas. Donc à kotika binote oyo etali makambo ya jeunesse oyo etali makambo ya bana ezali oyo chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi aza kobete la CT alingi bana bakende classe gratuité de l'enseignement d'abord ezala et puis bana il faut bazala orienté professionnellement parce que toza na besoin bana na biso lobby bango nde batonga mboka oyo. To sepeli na ba projet oyo eloko na kokata na kosuka to kotika binote papa gouverneur a kotika binote ona toyaki poto sala musala ya makasi na province tozo senga bino naza ko senga bino bozala na motema monene ya ko soutenir ye ya ko soutenir docteur Guibando Ndungidi ya ko soutenir gouvernement provincial na ye touti ko banda mandat asika toza ko kenango to kanisi lelo po toza na janvier to kokoma na décembre te mais décembre c'est comme peine donc tozali na besoin au travers ya papa gouverneur tokoka kosimbe na loboko tokenene longo pote tokoka kokokisa posa ya population pe communauté na biso ya Congo central. Tolingi bakoko na biso tolingi pe tomilingi biso baindo tobosani papa Simon Kimbangu te tobosani mama na biso Kipavita te tobosani Mbuta Joseph Kasavubu te oyo azalaki le premier président de la République démocratique du Congo et premier bourgmestre noir de l'Afrique centrale. Nasengi bino botondi matondo matondo matondo. Merci. Matondo mingi kolandela badongolo miso balinga kobunisa mosala mfumu Kimbangu mama balobi bayaki ba palper réalité mais bakuti contraire o nyoso ezolobama mokilimo
Maboko makasi pona bango. Na kokoba na manaka tokolikia tozali awa na territoire ya Songololo. Bongele meso. Tozana papa administrateur du territoire ya Songololo. Bazana biso awe longo. Bongo topimela bango maloba. Tozala ba ingrate ete la fumu kimbango informa ba ingrate. Boye to boyete. Ningeta papa ate. Toza penza na mabele na bino. Pona nini te topesa bino maloba liboso pe ya bandeko baso. Nge na botosi topesa bino maloba. Maboko makasi na administrateur du territoire na biso ya Songololo. Maloba pa ina bino papa ate. Yenge keno balongo ke keno alelo moto alelo moto vuvamu moto tia vuvamu moto tia na sepeli mingi kozwa maloba lelo na mabele na biso ya Songololo. Bien que manifestation oyo ba informer nga yango juste kaka vendredi okolo mitano pa papa nakutana na ye na Kinshasa ayebisinga bi heureusement l'office aux a invité na milulu oyo ezali kuna parce que lelo pe vendredi na zo mata to mata ki na nzela moko na papa elobi nde nasalaki remise et reprise na mabele ya Songololo yango nazopesa matondo mingi na bana nyonso ya Songololo bayaki koyamba ngai lobi mpona koassiste na remise et reprise parce que nakutaki bana oyo nakutaki lobby na jour ya remise et reprise ezalaki on a bandaki ko s'attendre nango te nayebaki que na wewe okuta peut-être 50 personnes 100 personnes mais nayaki okuta etuluku ya batu mpona komona ate ya sika na yango lokola papa lobaki malgré na ba fatigue nyonso ya journée ya lobby na lobaki te na koyi kozanga te komonana na invitation oyo ya papa apesaki yango bomoni présence nanga na kati ya mabele oyo et puis na kati ya manifestation oyo lelo mais maloba onga na koyi ko s'adresser na population pe na ba autorité nyonso oyo bakolanda biso na baye oyo bazali présent na bato nyonso ya sécurité ezali que avant que naya kosala remise et reprise na yokaki ebele ndenge excellente auti koloba awa sur le plan sécuritaire ezalaki toujours que Songololo les a menacé basala clôture moko kuna babombaka ba Rwandais et bakotaka na butu pona koyeba ndenge nini ya ko-créer oyo ezali bongo rébellion ekota na Kinshasa à partir ya Songololo. Kokota na nga lobi Nzambe pe asali ke na kokota na manifestation na visite oyo tokei kosala. Nakangi maloba ya papa lobi ke azar ezalaka te nde tofandi boye papa mokeli ayebaki ke date ya lelo tokofanda boye
Ko continue pe lisusu ezali pe pamba te asangisi koko ya liboso, koko ya président na biso ya liboso Kasavubu, e aye kosangisa lisusu mwana moko oyo azali leki ya président de la République actuelle na pouvoir, waneza maloba ya papa. Atalisi alobi ba préparaka avenir na histoire passée, présent et puis tokei na futur. Donc elingi koloba boye ndenge tosangani na kati ya dio tokutani awa ekei sous plus loin gouverneur na biso ya province azali sous mwana ya Songololo. Donc tala ba coïncidence nyonso wana elingi koloba ke Songololo moye tika la sima. Yango nazana maloba ebele ya molai ya koloba te, ya motuya ya kolobeza kaka ke nazo table kaka na ba enseignement touti kolanda awa. Biso nyonso tozali peuple moko. Badongolo miso nde baya po bakabola biso. Po bayebi ke mboka tope mokilio ezali ekabwani na kati na bango, est-ce que bakoki ko se développer? Développement kozala te na kati ya division. Na kati ya bomoko nde mboka ekosala nini? Ekotombwama. Yango ngai na ye awa na signature ya mokonzi ya mboka pona zala kaka moko ya bapon oyo kobanda ko transmettre difficulté ya population ya Songololo oyo baza kozala na difficulté ya kokoma directement na gouverneur la province topé na président de la République Wazali Bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo profiter na micro awa kolobake na makanisi nanga na mayele nanga nga moko na koka kotombola territoire ya Songololo te soki bankumu banfumu na bakoko na biso ba assister te pour que totombola Songololo. Ba notable na kati na biso bazali lokola ba notable bazali bankumu bazali eke nga nazali pont elingi koloba ke soki bomoni makambo ezo bloqué ezo avancer te il faut botuna bankumu pona nini ezo tambola te po ata lobaki akosala na vision na ya bino na ye na Songololo tangu nazoleka na nzela bazoloba oye toyambi yo kasi toza na mai te toza na courant te toza na nzela te nyonso wana ekosalama na makasi mpe na nguya ya bakoko na bankumu na biso. Mbala ya liboso na assisté na manifestation ya Vuvwam. Nazala bandeko ebele ba cousin oyo basambelaka elongo na biso na bino awa na Vuvwam depuis kala. Mais na mosika esengeli nazala polele boyete. Na mosika na bandeko komona ke na babiloko bato bandeko yoka ke kuna ezali lisanga moko ba secte moko oyo balakisaka bato makambu ya mabe. Mais lelo nga moko na yingeli awa
namoni que en tout cas photo ça la ba révolutionnaire. Soki tokomi biso banso ba révolutionnaire mboka na biso na nkita nyonso ezali na kati ya mboka oyo nayebi ke balobaka ke premier pays en termes de puissance dans le monde eza pays nini te balobaka eza mboka nini na bamindele balobaka nini eza eta lokuta luvunu. Premier pays sur le plan potentiel des alliés République démocratique du Congo. Comment Mboka Oyo sur le plan potentiel, potentialité na yango des alliés Yayambo. Mais na oyo etali puissance et comme que notre puissance est dans les États-Unis. Est-ce que ça y a solo? Po bakosaki biso tolanda banzela na bango ya molili. Mais soki tokoti na révolution tokomona ke potentialité na biso ane kozala pe transformer na développement et puis tokomi puissance mondiale. Napesi matondo makasi na papa pour na invitation pour assister à menayebi ke tozali lisanga tokotambola lisanga na oyo na kuti touti kotala kuna epesinga mawa pe esengo. Deux choses à la fois. Pourquoi na yokaki mawa? Po bakosaki ke rébellion zo bandande na Songololo. Kuna nde bazoboma, kuna nde baosala makambo ebele. Mais tant na ye na ke ko visiter na monike eza nde révolution. Na soso de loko moko eloko na soso de zake bato bakota na complicité ya bamindele pona kofrener République démocratique du Congo bangonde baspikilaki information wana pona ko anéantir o ezali bongo développement pe révolution. Pona ko rejoindre maman ministre auti koloba wake asokoli maloba wana ngai pe nayebi ke na kati awa nazana ba service na nga nyonso ezali awa tokoyeba ndenge nini ya kotala mpona na niveau na biso pe tosokola oyoyo ekoma balakisaki yango komene. Napesi bino matondo zambala ya liboso pe ya suka te tokozala toujours ensemble. Maboko makasi, maboko makasi, maboko makasi pona papa administrateur du territoire na biso ya Songololo. Wa mérité maboko makasi pona bango. Balongo ke solo ya tata mokeli bakorompaka yango te. Solo ya tata mokeli bakorompaka yango. Etikala kaka so maboko makasi pona bango. Nde wana na kolikia biso tokotikala kokoba manaka na biso kasi pona bokeli ya babianga mi elongo na nesongi nzila toko pesa lisusu maloba epai na bango me nesongi nzila pona kotalisa biso ma esengeli batalisa biso na ngonga oyo na botosi totika esika na mokonzi. Lisusu
balongo ke mato ingi ona ingi c'est matondo mingi na son excellence Maman Tonengwa, ministre na biso provincial ya éducation, na maema somazali lokola mokumba pona bango, pena matondo bango bazongisi, pena lolenge loyeba yebiseli biso ete bake kosokola elongi oyo bapakola ki potopoto elongo pena tata administrateur na biso ya territoire ndenge bango pe na ba service na bango bakosokola lisusu pe yango to loba matondo pe maboko makasi pona bango baso na ba équipe na bango nyonso na ba ebanso ba yeni matondo mboka na biso Afrika na biso kotonga maka na biso moko bino pe tokopesa bino occasion po bokende ko visiter yango po ebele pe na kati na bino boyebi yango te bomonaki yango te po ezalaki nzete oyo ekobimisa mbuma kasi kolongoli poso ya nzete okomona te bambuma zela kaka ntango ekoka bongo nde okomona ya yango badongolo miso ndenge papa te alobi nde balingaki kosalire esika oyo bitumba na bango ezalaki mosala emonana te kasi bino moko botala bongo boloba bopesa bango biyano nini bazangaki koyeba po soki bayeba mele banga baloba bongo te banga badokosa tata tolingaka yo mingi tata pe makalunga lokola ebaka bite bokende nanu pe bolobi mabe boboyi bolamu ya bayindo natina nini po toza bayindo tokoloba ebele te balongo ke toyika mpiko tobunda etumba moko na moko na esika azali tomilukela bolamu na kati ya complémentarité biso tokei nano na bakonzi ya leta tokotala tokolikia tokende kotika bango bongo tozongela bino nsima bongo biso tokokoba na biso manaka na biso kasi bango bayaki kotala biso lelo po lelo eza mokolo basusu ya yambo ntango bakobanda koya nsima bakomesana mpe na makambo na bangonga na biso sikoyo tokei nano kotika bango bongo tokozongela bino kasi na ntango nanu botondisama nanu na mapamboli ya tata mokeli wa bikelamu biso apambola bino na bana na bino na bana ya bana na bino na kombo ya mfumuki mbangu baso bokende kaka liboso bozonga nsima te banguna na bino bakoyoka soni na biteni biso bakomilela mpe bakomiswa mosapi bakolobela bango ntango iso likambo moko kaka meka moninga na sani akoka soki akoki te yo moko ingeta wana toza koloba na bino bainvite boyamba mapamboli yango na kombo ya mfumuki na nguya ya balongo mpe bako oniataka te omelaka te opemaka te ingeta luka mabe mpe pasi ya moninga na yo ekozwa ye kasi soki omelaka oniataka opemaka ntango nyonso okoluka mabe mpo na moninga na yo ekozongela yo ingeta yango wana tokoloba ebele te biso toza koluka bolamu ya bayindo na kombo ya mfumuki mbangu kimia ya tata mokeli balongo na bakoko ezala na bino makasi toyika mpiko kino ngomba ya
matondo mingi tozali koya lisusu matondo busi lwenda kono muyengi tufyawu kidi mwana muntu kaduta vangidi matondo mingi banso tomiki tozwi lolenge pona kobimisa nesunga nzila elongo pe bongo na babianga biso bakambi ya leta pungi okupi biso na baloyemi banso tozwi lolenge